PDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouébake depuis 1992, 32 ans le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na Yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Bon TP, merci à nous. Nous avons besoin de la télévision. Nous avons besoin de la journal. Il y a peuple pour la peuple tout font la journal pour nous. L'Assemblée nationale Bosimbake séance plénière et Bengamaki Bongo Mokolo et Bengabi Bongo Mokolo à lobby mercredi 17 avril 2024 et pour Wapi Makambonyoso Oyo Bakolo Belakuna surtout na Oetali calendrier. Il y a une élection et un bureau définitif Kuna et Assemblée nationale Dengue héritier Mapindemi après une nouvelle précision. Bureau provisoire, il y a chambre basse, il y a parlement, il y a République démocratique du Congo, à Bengi, ba députés nationaux, ba participer et belé, na plénière où ils allaient prévu mercredi. Du 7 avril 2023, Oyo Ekolobela Mingi calendrier pour une organisation, il y a élection, il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale. Ezali bongo précision Oyo et Pesamaki et pas y a rapporteur, il y a bureau d'âge, Persin Zouzi. Na communiqué Oyo Ezalaki publié le 15 avril. Précision Oyo et Sengela Maki et Pesama et pas y a bureau d'âge. Pambate, élection y a bureau définitif. Et Zalaki Bongo na ba zone d'ombre et belé. Oyo et Outi Bongo kozala dissipé. Bakoki kolobela élection te sans calendrier. Boui rapporteur a talissi que plénière et kozala mercredi du 7 avril 2024. Bako répondre à la question nyon sopo na makambo etali calendrier. Yango et koyeba na kalamingite. Rapporteur alobi a sengi na ba député nationaux nyon so ba participer na plénière Oyo pe atalisi ke nyonso ekoloba makuna na ngambo mosusu Elia Matadi a salué à juste titre ndenge ba député na bokambemi ya bureau provisoire Oyo Christophe Mbosonko d'Ampoanga azali ko piloter mosala ezali ko salima malamu alobi ba entamer processus ya élection ya bureau définitif ya assemblée nationale Oyo ezali troisième pe dernier point ya mission Oyo epesamaki na bureau provisoire kasi alobi babandaki na nou validation ba mandat ba député boye na sima élaboration ya règlement d'ordre intérieur oyo euti kozala déclaré conforme na constitution et pas ya cour constitutionnelle boye etikali sikoyo mission ya suka na tina wanande séance plénière oyo e bengami esengeli bosimba ke na plénière oyo ezali convoqué mokolo ya mercredi bureau d'âge bazali ko prévoir lisusu kotale la mingi question ya mise en place ya commission paritaire majorité opposition et kozala bongo chargé pour nous constatuer répartition ya ba responsabilité na kati ya bureau définitif ya chambre basse ya parlement. Mardi 16 avril, la consultation Koba Kibongo et Longo na première ministre Madame Judith Suminwa Tuluka kuna na hôtel du gouvernement. Reportage. Akobaki na ba consultation na ye kaka na bit kaka moko pour la formation du gouvernement. Première ministre Judith Soumina Tuluka ayambaki mokola mardi 16 avril regroupement et action des acteurs pour l'amour du Congo 4AC.
lisanga ba réfléchir pona o etali profil ya ba membre ya gouvernement o bakozala na kati ya gouvernement oyo occasion pona chef ya gouvernement ya ko rappeler na ba interlocuteur na ye veut ya ko tenir compte na besoin ya population insista ki mingi na o etali situation actuelle ya mboka Eliezer Tambwe moko ya A4C apesi ba précision atalisi biso ba condition oyo bazali ko tia en place pona mutu akoka kokota na gouvernement. Donc les gouvernement bakolokota kaka batu ndengo anate d'abord biso toza famille moko batalisi makambu ya compétence ya bisika olinyo kendesko ko kende ko yekola ou bien oyebi eloko kende ko sala ya mibale atalisi biso evandeli ya mutu probité morale ya batu parce que je crois que yé na ba service na ye bazo travailler pour na kotala nani bakokotisa na kati ya gouvernement wana et puis atalisi pe biso ke tozali famille moko batu nyonso tende mutu bakokota na gouvernement ba misusu bakozala na assemblée nationale, assemblée provinciale, gouvernement provincial, gouvernement central, ba entreprise publique et donc ils appartenent des gâteaux. Nabubi Minabango délégation ya A24 PA25 P Alliance des nationalistes conduite et pas Fifi Masuka ba échanger ki bongo na locataire ya sika ya primature wapi pai madame la ministre a pesa ki bango ba explication ya ndenge na ndenge alingi gouvernement na ye esalema na masolo na bango a insista ki na ndenge alingi gouvernement na ye ezala bongo na bato ya qualité o bakosala mosala po na mboka a poursuivre na koloba ete a ko continuer ba projet lokola 145 territoires pour na o etali bien-être ya population. Troisième regroupement ya kosolola bongo na madame première ministre ezali bongo Gentini Ngobila o amema ki bongo délégation ya regroupement na ye ACPA Alliance de Congolais progressistes et alliés basolo li bongo na chef ya gouvernement Nasuka basala ki résumé oyo. Bon abiso tozali disposé ya ko accompagner non seulement ko accompagner mais aussi participer na gouvernement oye Ekobima en tant que ACP tozali na basi na mibali ya Bwanya ya Mpiko pe ya Somi pona okota na gouvernement oyo Ekobima mikoleze ko ya kaka la masolo ya primature pour na kosabino que madame Judith Soumino Atuluka ye a combat qui bongo na consultation mokolo ya lundi 15 avril pour na kaka na hôtel du gouvernement pour wapi ayamba ki ba regroupement politique local la MLC ya Jean-Pierre Bemba AB50 ya Julien Paluku AACP ya Pius Mobile P2A TDC bolanda reportage oyo. Première série ya ba consultation et kobaki na ba parti pe regroupement politique ou ya MLC et allié ya Jean-Pierre Bemba oyo baye qui est pas premier ministre Judith Soumina Tuluka pona kosolola honorable F Bazaïba Nabubi Minabango a expliqué ndenge nini premier ministre alingi gouvernement ya ba compétent ba femme pe ba homme au baza engagé pona kotia en compte ba question de leur na programme d'action. Biso ba etozali na baponami na Assemblée nationale to meka ko soutenir to ebandeni to ko soutenir programme wana ya gouvernement bongo na kati na yango na gouvernement mingi mama premier ministre alingi kozala na bato ya siki yo bakoki ko sunga ekolo to longwa na makama etozali nango social ya population na bokengi bwa mboka bomoko bwa mboka et puis ko tombola ekolo na biso non seulement kita mais pe ko yebana na niveau ya Afrika pe na molongo mobimba. Regroupement ya 2A bar TDC basolo la ki pe na premier ministre wapi pai coordonnateur na yango professeur Jean-Claude Chilumbayi a expliqué masolo basolo li pe détermination bongo ya premier ministre. La kisibiso détermination azali na yango ya komema makambo na efficacité pona tango gouvernement ezali kobima to koma na niveau ya kobongisa makambo susu oyo esalemi bien te ayebi place kokoso emonani ayebi place bongaki na place ya kobongisa. Julien Paluku ye amema ki délégation ya AB bar 50
na suka ya masolo na bango Henri Itoka asalaki po ndenge ya masolo na bango elekanaki aexplikaki ke ndenge première ministre madame Judith Soumina Tuluka azwi mokano ebele alingi travail ya qualité aza moto ya bwanya pe ya mayele mama apesi biso ba orientation par rapport ya makanisi maye na lolenge alingi kosalela gouvernement na ye alobi ete gouvernement na ye koki kozala bato ebele te pamba te ebele ezali kolonga te alingi azala na bato ike kasi bazala bato na bwanya bato na nzebi pe bato na mayele mama solo azwi mokano ya kosala na bato banso me azali na bato bayebi kosala mosala na lolenge ya kosepelisa population pe alobi ete akopanza maboko na ye pamba te akotala oyo ezali ba priorité na gouvernement na ye pour na kosepelisa population pour na ko rencontrer social la population CPG Yapis Mwabilu bango pe bayambama ki epa ya chef ya gouvernement alobi ete madame chef ya gouvernement aza mutu ya confiance c'est-à-dire dame de fer ayebi makambo ebele ya mboka ayebi mwa makambo nyonso na ba secteur ebele ezoleka et puis profil na ye sika uta donc auta na ba institution moko ya minene esika babandaki komona pratiquement makambo nyonso bambeba nyonso ya pasi nyonso ya population na biso na sengi na population na biso bazala basimba ye bandimela ye et je suis sûr et certain que na kombo ya Yesu na accompagnement ya Yesu ye moko moto azali maître d'état de circonstances elle va s'en sortir. Na masolo etali cour constitutionnelle bosimba ki dit président ya cour constitutionnelle mwana mboka dit ne kamuleta ya examinaki ba requête au total ezaki 134 pour na o etali correction ya erreur matérielle o ezalaki bongo mokolo lundi 15 avril kuna na salle Marcel Liaou kuna na cour de cassation reportage hérité mapine mpe de Mbendolongwanzi 134 requêtes mobimba ezalaki examiné na matière ya correction ya ba erreur matérielle Cour constitutionnelle instruisaki 134 requêtes mobimba pour la correction ya ba erreur matérielle ezalaki bongo na audience publique ya lundi 15 avril 2024 oyo esalemaki na salle Marcel Liaou ya cour ya cassation yango ezalaki consacré mingi na correction ya ba erreur matérielle ya ba arrêt oyo ezalaki rendu le 12 mars euti koleka pona oyo etali ba contentieux ya ba résultat ya ba élection législative nationale ya décembre 2023 nyonso elekaki na salle Marcel Liaou ya cour ya cassation na bokambeme ya président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta haute cour instruisaki ba affaire nyonso oyo ezalaki inscrite na rôle 134 requêtes mobimba yango ezalaki wana 16 ezalaki bongo ezwaki avis favorable ya ministère public oyo azalaki représenté et pas ya procureur général Mukolo na ba avis nyonso ya organe ya loi oyo a clôturé ba débat pona makambo etali ba requête oyo epesamaki nyonso ezali prise en délibéré et pas ya haute cour oyo a pesameli 72 heures pona ko prononcer ba arrêt na ye pe ko silisa na mbala moko chapitre ba contentieux électoral pona ba législative nationale ya 2023 Pona o etali senimbo ba élection ba sénateur pe gouverneur pe ba vice gouverneur oyo e ko sale makala mingi te commission électorale nationale indépendante bango ba uta ki bongo ko pesa ba explication pe ko pesa ba précision par rapport à la situation oyo commission électorale nationale indépendante seni na mokuse bazali koyebisa opinion publique que ba recevaki na cour constitutionnelle pe na cour d'appel oyo bazali kosala office ya cour administratif appel ya barré consécutif na bareko ya contestation ya ba décision numéro 013/CENI AP 2024 P numéro 014/CENI AP 2024 il y a le 29 mars 2024 portant respectivement publication à la liste provisoire, il y a la candidature déclarée recevable et irrécevable. Il y a l'élection à sénateur, gouverneur, et vice-gouverneur, il y a la province. Pour l'élection à sénateur, Cour constitutionnelle a réceptionné qui au total 7 requêtes, 5 des jugés irrécevables, et 2 recevables, car sinon fondés. Pour Nayango, Seni a eu acte des arrêts ou ezali évoqué, puis azali ko rendre public par décision numéro 015/CENI AP
2024, P numéro 016 CENI AP 2024 pour le 15 avril 2024. Ezali porter publication, il y a la liste définitive, il y a la candidature, il y a élection, il y a la sénateur, publication, il y a la liste définitive, il y a la candidature, il y a la élection, il y a la gouverneur, la vice-gouverneur, il y a la province. Et Sengeli Bosimba qui la liste définitive oyo et kozala publié na ba secrétariat exécutif provincial ezali disponible na site web ya CENI www.ceni.cd. Pour la raison, il y a des contraintes financières, élection, il y a des sénateurs, gouverneur, vice-gouverneur, il y a des provinces, et ils allaient reporter, et que ça, les membres, la date reprise, na codogramme. Du 25 au 27 avril 2024, campagne électorale pour l'élection à sénateur, gouverneur, vice-gouverneur et province. Le 29 avril 2024, élection à sénateur, gouverneur, vice-gouverneur et province, n'a député provinciaux. La même date, il y a le 29 avril 2024, centralisation peut annoncer les résultats provisoires et pas y a CENI. Conformément à communiqué, presse numéro 12. CENI 2024, il y a le 15 février 2024, numéro 018 CENI 2024, il y a le 29 mars 2024. CENI Azali pour rappeler dans l'opinion publique que l'élection à sénateur, gouverneur, puis vice-gouverneur à la province, na ba province ya Kwilu, Nord Ubangi, et qu'on a organisé kaka après reprise ya ba élection législative nationale puis provinciale na ba circonscription électorale ya Masimanimba pe ya Koma. Calendrier électoral ya ba scrutin oyo ezali kozala rendu public na meilleur délai. Pour développer et tient en œuvre au plan national multisectoriel la lutte contre Mpox, Yango de quelques résolutions permettant qui pendant 3 jours la réunion et seulement qui sur le plan régional d'urgence na haut niveau pour na l'épidémie ya Mpox na Afrique. Nadine son héritier m'a pris ma détail. Co-développer topé tient en œuvre plan national multisectoriel, il y a lutte contre Mpox na contexte oyo pe kotia les choses en place, ba mécanisme ya coordination pe ya responsabilité multisectoriel oyo ezali kokotisa ba ministère mususu pe ba partenaire yango ezali bongo ba recommandation oyo ezalaki formulé pendant 3 jours mobimba ya réunion régionale d'urgence ya haut niveau pour na makambo etali épidémie ya Mpox na Afrique ezalaki organisé et pas y a ministère ya santé à 11 pays membres ya Union africaine 4 na bango République démocratique du Congo et longo na lisungi ya partenaire ya ndenge na ndenge ba partenaire technique et financier mingi USAID à travers projet Breakthrough oyo ezali bongo misala esalimi na Kinshasa ministre ya République démocratique du Congo ya santé Roger Kamba oyo a validé na occasion oyo ba recommandation pour na stopper épidémie ya Mpox awa na continent na biso ya Afrique. Bosimba Mpox topé variole ya singe ezali bongo zoonose infectieuse yango ezali kopesama mingi na contact direct intime. Depuis 2021, Organisation mondiale ya santé a déclaré Mpox oyo urgence sanitaire, a déclaré Mpox oyo urgence ya santé publique pe yango ezali bongo na porte moko international na suka ya misala Lucie Tamlin ambassadrice ya États-Unis na République démocratique du Congo oyo bazali bongo ba partenaire technique na lutte contre Mpox ye akumisaki ba recommandation oyo ezalaki bongo formulé na ngambu na ye directeur africain ya CDC ye pe asaliwaki utilisation ya vaccin contre Mpox na République démocratique du Congo pour naye et encourager ba pays mususu ba ye bana stopper propagation ya épidémie oyo na ngambo mususu ministre ya République démocratique du Congo pour na makambo etali santé publique hygiène et prévention Dr Roger Kamba alobi ba décision oyo ezwami ezali kotali sa volonté ya ba chef d'état africain pour na kotelemela épidémie ya Mpox pe pour na bolamu ya population. Honorable Mbungu Ye a visité Kibongo école au Sana Kombo na reportage. On a toujours pour visiter les travaux compte tenu à demande. Il y a milliers de la fondation Néron Mbungu na complexe scolaire Mama Pemba. Nous avons salaba travaux
to récupérer qui espace au union so mibale to buki tozo sala ba travaux premier bâtiment ici esili yango bomoyi na sima na biso awa tozo sala deuxième bâtiment au tozala au moins na 12 salles et puis na nouvelle salle de professeurs tozo sala et puis na bibliothèque vraiment moderne au tozo sala awa parce que année prochaine donc année 2024-2025 tozo sala institut technique médical oyo kozala école ya munene je crois ba équipement nango nyonso pona ba laboratoire na bango eza déjà quelque part pour l'année prochaine. Donc déjà tozo ko annoncer année prochaine item et aliawa to disposer 12 salles de cours rien que pour na bana ya item les boyebi ba kuti ba biologie chimie ba pédagogie ba littéraire ba électronique construction mécanique générale électricité tout ezali et puis bango déjà bazana ba atelier na bango o tozo tonga wa kunande to sala grand laboratoire pour na ba élèves na biso ya item donc yango to lancer déjà appel na bana nyonso oyo balingi lobi bazala ba minganga o bando soigner biso déjà bobonga pour na ba inscription na bino année prochaine awa o ba bâtiment oyo nzambe so asungi biso ekosila lokwa toza na nzambe ekosila kaka alors ngamoko lelo na yaka 2 fois semaine otala ndeni misala ezotambola na moni déjà ezotambola bien parce que tozo couler étant aussi ça to côté na ba longrine après aller to sali otoko sala tomata pour que qui tozo koma na fin de l'année pour to banda année asika ba bâtiment nyonso to équipango na ba ban makamu nyonso pour en permettre bana biso bazwa mayele parce que force ya Congo lobby ezo senga bana oyo mutu il faut kota mayele belé pour na to lutter contre makambo nyonso bandoki ya monde bazo lukila biso awa voilà minga olobeza te tozali c'est Nerombungu le mfumu abanga moyo merci jamani toujours suite ya modernisation ya misala oza kosalema na piste ya Luano kuna na Lubumbashi ndese a modifier horaire ya vol na ye na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. C'est un mfumu mokonzi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40 CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population CAA spécialiste ya Congo profond ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu nangani ni ye Kinshasa Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine c'est-à-dire mikolo nyonso bembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili nanu te Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine oyo elonga te elonga CAA balingaka mboka boye te. Rapporter info lingala journal peuple bete ki tukuna na province ya Mai Ndombe mingi penda na territoire ya Kutubola na reportage ko. Kapela oyo kenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya defroite
et bongo pene pene bozo so staff connexion en direct de Kapela meka okangama ndenge babenga kango donc nenge kaka boyebi Kapela ambiance weza la kakuna ndule modèle ba fuku c'est la kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe ba nyangole lio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya kutu famille balelie belé na Kinshasa boyo kasikoyo chento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komo yango Miko ukangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour udami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sao ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka tabangulu chaque jour to kena somba ba balenye uta likolo to gorger a to bandaka 6h30 ti 21h bakanga ikala biso pe to kati musala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh massa muto ça 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto ça fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ça 10 ans karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba na bete kiba yo ça mettre lemba bon muto ça 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi feki il faut moi des matchs à papa RDC za mboka ya diversité mboka ya ambiance soso pembe azanga ka mboka te soki kaka ba province ezwa moyen à travers projet ya 145 territoires batu misusu bakokima Kinshasa kasi ba comédien kombo na yo nani Comment on a mboka avec kasi misisa ba comédien libula wetse banka zezina kutute mbana mama nanga fima mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa likama olingi ola transporta kitoko pe ya qualité place sur ya kosombango cette semaine mettez papa griffe azawana pona bino papa sinangai e utako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na Limete tokia na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas griffe pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que Azali, on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza été pourquoi Dans ce cas-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint les alliés chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte. Il a dit que ma politique peut moi ma mais il fait qu'il bonne foi. Autorité ou suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort. Et ça devoir on a vu nous. On a devoir dans la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale, na Petit Boulevard, place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele, pour nous dans la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Dans ça la candidat nous sous l'État le but de soutenir Yango na Bimisi. Mais il faut soutenir un gars.
Bon, je comprends, tant que client nous soit pour Takawa, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala la fête, au diable, nous sommes la fête. Là, tu as fait ça. Aux ala la mariage, là, tu as fait. Aux ala la sapin, tu as mon nez, le la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Aux ala le roi est mort. On comme un bolide, le la île. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, nayebi musala comme il se doit. Ota ki batte ça. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pai wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Vous allez kebele pour na kolanda info ngala journal et peu pour la ceux qui vous se perdent comme ça. Merci Negor Antigni Matomi Nazaki na sima caméra. Concours rédactionnel il y a Nadine Assona héritier mapine mia sport zaki journal Oyo coordination c'est moi qui passe Stéphane Scan des montages tout ça qui na Fabrice Lundombi ngala minute de rendez-vous mon collègue au revoir. Bobenga ye fumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA outil ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Simbape Bwebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ya mpifo, Airbus en 320, P Airbus en 330, Nzambe ya bilengi, Congo mobimbe bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo leader.